Na bato soki samili mwa bato baweite. Tika molimo nono chaka epe manakimia. Isa kufina ye. C'est pas grave. Nzambo to sambelaka aza juste. Et pas yebi. Mabe to salaka ifuta marana se. Ngai na betaka tango. Soki biso to sala mabe na orchestre no zolo ba wana. Nzamba pinier. Au content comment on dit? Les armes kilo. Qui quoi ça va bien luki guérison non chaka ba jongo te. Eh, to tika makambo na guérison ni balukaki. Est-ce que oka waze ko ena nji? Tinda ba docteur, tinda ba papa, balbi. Soko ba ebiso, bon soko ne bolobaka papa na yo. Ngana oki mona na ngai version na obela na getala ite. Ma tinda ba tu ba. Manani, yo ne papa mto okende kuno tala ke mona na nga ndenge nini. Ende bakenda na bokoko bakenda ka pe na ndenge mundele. Je sais qui. Yo mto to ba ki tireza kipa munene. Fallait kende pe. Oh, ngana lobango. Abino do lobakati. Te ngana lobango yo ebite ke kipa munene. Papa, kasi okipa mu. Ebi onoka panga mta traiter to betare machette. Muta traiter nani? Et puis facture na campus c'est là combien? Moi na lobango ezate ya mbongo belé. Onoka panga lelo soka vandi lelo ata envie eza pona kofi olomide. Tango to lobaki matanga na biso oyo to koyeba na awa. Bakocha podium. Yo zara musicien, yo zara nani, obeta na kitira PV. To okuta na samedi, ko rebi ma samedi. Yo atalako. Ngana oya makolongulu a. Yo bo nyokola batu ko Mitali nini? Nga toke na martyr, nga loba nga toke na bibwa, même na minkalu, même na la cheme, ba yebinga. Oui, wana to yebi. Wana lobite, nako sala, nako lela masa na ngai na ndenge nyonso. Bom na tabaka, bakuta didi. Te na lobi yo tika ki na orchestre. Avant yo longo en fait. Elle a tika na orchestre. Après biso bakebete Olympia. Mais aboka pe et après ça la pe intervention nati yangu nzamari mwambiringo kishinga kibanza o mara wana yote ezaka ngati ezaka ye c'est ça ezaka ye ezaka ngati ezaka ye ngamda boto ba na salela kati Kofi Testo donc mbongo de yakis na salela testo bien ngamna lukande musala. Et puis, il y a un rêve dans la vie, dans le quartier la terre. Ah, Chipoi. Et là, il rêve. Tu as ça là, boy. Oh. Botika waze kana pasi. Viens dans mon coup, tu as rêvé de travailler dans Kofi. Non. Waze quoi? Oh. Tant déjà, comment comparer un niveau à Makambu, il y a grand animateur. Alors France c'est là qui c'est que yo poyebi que ya da grand animateur. Non pas ya po ani. Bon yo na kini yo ba ke bila fo animateur. Yo na lobité. Koza fo na koza grand est différent. Asa grand animateur maleki c'est ça qui té. Yo boya Kofi. Na album ni. Na magam ni. Na ba signature quoi? Signature la générique. Babi chant. Boyo. Est-ce que yo za banze mo la beta. Hein? Nzemoni. Autant bien. On y va zamela na moninga ningi bazalela yo dépend. Est-ce que nzemona. Bakati la ki bambino na miso. On a waze kati on a Kofi. Voilà kasi on a zo batu banzembo. Obi ko fana combien d'albums? L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide
si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï, nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Self Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, chers amis Internet. Bonjour, bonsoir. Elle est grossito de la presse congolaise. Merci à Peggy Bokele pour les prises de vue. Je suis là actuellement. YouTube, quand est-ce que vous êtes et vous ne fera jamais. Merci à Peggy Bokele pour les prises de vue. Merci beaucoup, Merveille Mampouya pour le montage. Merci à Code Mondial qui séjourne maintenant en Kinshasa pour un instant. Code Mondial, il y a Willy Moucheni, notre vieux. Merci à Ozongo Namboka Bakapanda. Merci à Miss Inza Odegama. Merci à Ange de Luxembourg. Maman Abana, Ange de Lumière T. To boy côté wana, to dinyango T, to dinyango T. Maman Abana, Maman Abana, Maman Abana, Ange, Maman Abana, Maman Abana. Merci à vous. Merci à Miss Inza Odega Matériel. Les lots dans un seul te, n'ayez que Luka, Moto Botine Ngana Luka. Au fond, la musique est bino ya sa femme baï bon on a sauté on avec je sais que tu peux toyo solo la makambo yo ezobeta la porte bango lelo aza invité nanga lelo Peggy Bokele la qui ça bango déjà invité nanga. Merci beaucoup à Jonathan Balox, merci à tout le monde qui nous soutient. Bon anniversaire à Flore Makinisi à ba Flore, joyeux anniversaire ma belle chérie. Moi on a vu ça palais. Il y a palais, ma préférée comme dis-moi de la presse. Président, je sais que je suis pas bonjour. Ah, bonjour. Boni. Ouais, cool. Boni santé d'abord. Et Nangolo Nzambe. Toyo roulé, toyo lukayo. Ça fait un bail, batu baile, bazo tourna. Je sais qu'à Kenda wapi, je sais qu'à Zokansa nini, je sais qu'à nini. Et là on y est ça là, on a un peu de silence comme ça, Zolo Baté. Ouais. Mais bah le silence du chef quoi, tu vois. Donc on a des gens Kumo, on a déjà prêtres. Moi silence spécial arabien pour y aller la sagi mukolo, on est de la sarakité. Nous avons ça les camomoro mais à ça on a réserve. C'est ça. Des orchestres ils à la carte, ils ont un groupe d'accompagnement. Oui, malheureusement oyo kuta biso le lot aux lundi, mercredi tout ça arrête par coulisses na Flat Hotel 125 Schengen, les arana Massina, mais vendredi tu répètes un espace Dubaï. Et ça quand juste na arrêt à Kimbuta mais na ngambo na biso ya Massina. Tu répètes à Kawana donc na instrument. Bato ba libamo na biso soki baye wana en tout cas ba kozala décider. Ba décider. Tout sur le monde qui a carrière na yo, je sais que bani musique na âge. Ah, na bani musique na muke on a déjà à partir de 14 ans, 15 ans on a déjà pour débrouiller déjà musique malgré maman Wanchik mais on a déjà pour débrouiller maman Mandole déjà. Voilà moi na commune. Donc on a chango déjà tout malgré tout ça na njili mais na zama chango na zama na Massina. Donc, né, grandi à Massina. Voilà. Si vous avez facile, mes parents vont permettre de recevoir nos salles d'animation.
ezalaki moins difficile mais lokola père nanga mpe abetaka ndule bato bayebi shem yetu eza orchestre oyo ezalaka mwa orchestre ezalaki neti mwa bagroupe folklorique ekenda mpe poto père azalaki akendaka mpe poto donc andosala chant guitare andosala chant ande kosala chant ande kopekisanga me mingi te ti akotikanga na sali nanga ndule idole ezalaki na période wana osala animation bon biso tobimi na nsima ya wenge wenge sali so tali bave na so bajibe mpiana baweranson barobere kokota batutu kaluji biso tonai kolanda nde bango eloko esalanga faut comprendre tout ça en direct en direct ezalaka nango kaka boye epeki bokele bekokota eloko esala biso tokóma lelo bandulemane eza wenge tonai kolanda nde bave wana mais idole nanga mingi na batan wana na nde kotala mingi juna mombafu amarka wana babiloko nini ntango yo juste nazobwaka ose souvenir bia nakóma lokwa juna tonga mpe nasalaki jesak te nakóma na lokwa juna nsima na kobakisa mayele elanga nsima kombo ya jesak eutewa moto apesanga kombo wana jos diena te jos diena ayebi soki otuni aosenga napesa kombo ya jesak base wana toza na cultura pays vi ezalaki na animateur moko azalaki titulaire na biso Alain Kabemba napesi mbote esika azali lelo akoma paster ntango ya longwe siko esengaki fu motu moko alongolaka babiloko na ye nyonso wana na barépétition ntango nakoma olongola yango jos bien abi yo oza ma jesak bis molai mais ezalaka na porte moko ozo comprendre soki okiti baremplace yo mpo motu jamais okomata na transco lelo okomi na po matete non okita na po matete ozwi kiti wana okiti nango non de faut yo kita kiti netikala mpo mosu oyo ovanda wana donc c'est ça parce que ntango oyekitura na nini oyekitura na nini nayebaka masu te te nayebaka masu te mais nakotaka makitira naza mwana moke okuta banani nakuta bajos nakuta jos nakuta basheribe baivon bigogo bajosé senga nakuta bavena batanga mwa ya mwa kalakala bamascotte baivon bigogo baye kozwa yo to yo moko moto vanda pena obi te masa nanga moko boye aza mwana matete ande kolinga azali mwana matete ntango vena so waze komi kolinga avandisaka bastaff nde matete na bulo na ye ya ndule so masa nanga tellement ande kozala matete mais ye mama na ye ande kozala masina oka tokola na ye place moko esengaki kefu abenga ngai abi te yaka vie nanga moko boye yaka vie nanga moko boye asesi mouvement na ye vie nanga moko waze quoi oyi vie wana onamonaka lataka babubu wana masabi ye wana nde na ye na mouvement asali test mais vie azalaka te ntango vie aye asepela nanga fort parceque comme baanimateur okuta banani kasi nakutaka Alain Kabemba nakuta Alain Kabemba wana bivins rapa oyo teri na quartier la tete kolongwa après papi louange ayo ya na nsima nanga papi louange aki na nsima après ntongo nga na ye après 2 semaines papi louange ayo ya après boyobeta signature te tobetaka no sponsor balingaka ngai na motema te o sponsor na biso bolingo tomesana boye balingaka balingi kasi bolingo te o soki nabuki mibeko nakoluka boloko ngai moko sponsor na biso bolingo tomesana boye sponsor ebetaka maneti te après umelaka te ve alobi atikwa ntango ayozwa contrat na Jean-Pierre Sa alende toyokende poto tosali ko signature na mikili 2 mois tokendaka 12 personnes tozonga 5 poids 5 poids basheribi wana tu poids louange toyaka na ye akokima nde na 2e poto to na paye kare apeyaka kare tamonike nde nini masa na ngai eza na kare aza na kare te atikali na ye surtout bosala ko signature oyo etekaki bino plus mingi ezali signature nde moteki mema succès boyebwaki na louange mais yo bwaka bacré ebele par rapport à louange te ngai na bwaki bacré moke ngai na bwaka kutu ngai nazongisaka mika baréponse ntango yabwaki kikakenya mamo gojila yoyoyoyo oyaye ngozoka kiko nasaka cri nanga bato asepela wana makasi soki nazoseka boye mpona yo yaya surire mamo surire merani ti mambo te
donc ba créer on ande o ngana chaka na kata signature mais tant qu'est-ce que deuxième poteau il y a deuxième poteau na bisa yo wana siko biloko ma njile ko mosala ba plan nzeli biloko ma njile ko mosala yo on va plan ba njile te dans ba plan te na zara ni pembe na ma njile même disque on sala turo ko na ma njile pour biloko ya solo ngaki te na zara mungi so na masala nga jeri ba futa e moto kinda na biso kota ba lensilo wana to vandi siko tozo sala mo ba neni to boule neti biko to saba kla serenge bani do expression omoni manjile za naturel omoni osoke koto wana omona mo calme ezalaka naza artiste senga place mo kimi ali même so ba star américain mo ba vanda ba côté moko ezama musika na bato tu vois donc na ba sens wana siko na kenami manjile po ni na vandi boy na bana bazate mutazate makambo wana nyonso donc zomona et puis opéra carni période tango boya te na période carte yo tango uti boye payer car ndé ça ke na kima mi balende ndé na ko payer ndé sko Opel Vectra Opel Vectra et puis merci na Hermen Kaba ta économique yene mutu apesa nga don ya karo wana c'est wana après louange tout ramosi ya ayo ça la bando de poste a bando de poste après tant bozongi bo recruter banani neti tant bozuti biki bon louange ba kimit boye bo recruter banani bon miso ba ki na ba Roger ma mère il pas kimane parce que surtout la musique zaza na attendre que ça là et après net Eclipse petit frère on a Eclipse excuse yé tanga yé ba ki no pa na mama sana yé mo ba era boy ba 16h-3 on a tout répété ne pas Charlie Pembele la funa ba yé na yé masana masana yé mo ba yé ne connaît pas muké alobi ki oh ve oh masana nga vraiment boka bien longola ba likolo fozo yé na atinga comme na Patrick ovanda wapi ovanda kana mososo voilà ce qu'on a première fois na yoga mososo izalaka na mokili quartier moko boy mososo na limité izalaka na mokili yana bien ngote yango monisko na ngoma ko benga ye mososo yo to pesa kombo ngam na pesa kombo mososo te tigala ebo ngam na pesa ba kombo badudu cheke mokoto ngai mama kaba tinti ngane marque ngai nde dans beta quand le thème bango to bayebi ke chipo ya zanani ça dit ngai vraiment so na vandi na bikete net ici là où katanga yaka aki na kombo ya Hervé Santé on est okende moi trop qui chrétien oui vous donnez mon frère na biso na ba frère na biso okende ngeni na ba Mike Kalambai omona ba Moïse Mbie donc ba sa soana mais na biso to na zuna yo kono sila uka oh ya solo tonake sila uka memanga kanganganga ai pe sonam akufa faut ça boité kana kitira tadana kitira te ye akomaka ko sala l'église monde na yokaka il paraît batela ka poison il paraît na confirmé mais il paraît voilà personne mais ça dit tellement voilà akufa aux Eclipse ba ye après yo tout c'est na cette test tout ça qui na même asali tusene bor oyo yo allons ablo ba louange louange siko maintenant ko na timbre ya brigade ba série wana habite yo fozala nde to ko travailler nde et tu pas comment lelo siko yo ndeko nani après Eclipse ne ba tumusu ba recruter ba tumusu tu le vois bon ngam la rekita te ngai net ngana rekita Eclipse parce que zaki ngana zaki chef d'animation après l'animation vous avez sous ba te bon ba nono chaka bayaki yo tika nono chaka en orchestre o tika nono chaka en orchestre na tika na orchestre bon na tabaka bakuta didi te na yo tika ki en orchestre avant yo long en fait elle a tiré un orchestre après bakebet Olympia mais aboka pe et après ça la pe intervention neti yangu nzamari mwamiringo kishinga kibanza o mara wana yote ezaka ngati ezaka ye c'est ça ezaka ye ezaka ngati ezaka ye mais akenda nemi kilita avec une inspiration on est reposé mais tellement boulot on se tourner au salle ezaki moi likolo
moni fa notalaka mingi ngai neti esalaki il s'avérait que tu vas en Europe où tu vas dormir. Non, non, chaka. Il y a d'abord un côté. Mais il y a qui crie. Il s'avérait que Matapara. Moi, je me vois. Tu dis au Eclipse. Eclipse na longo le logo wana. Matapara za grand frère na dans Belgique. Matapara. Hey, oui, soukande. Wa non 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 chaka non non. On a dit Eclipse kaka. Tu me dis qu'il y a Batou. Bon, c'est un Eclipse à boire quand on. Ils ont un studio. Ah, on a nos places. On a ce qu'on a dit. Yebela bannière et Kinkour. Bongo bisikiti beaucoup de brrr. On a marqué dans la mine, il brutal. C'est un lobby. C'est vous, on est équipé guerre. Tout le monde a eu côté dans le chipoy. Tout le monde a côté qu'on a Bill Clinton danger. Ils ont donné ça la gueule. On va y photocopier bien. Photocopie, ça dit que les choses sont bilongées. Au bien, tu yo, sur la télé, on a une ressemblance. Il faut qu'on a Bill. Oh, je te jure. C'est long. Ah, Peggy Bokele, t'as ma cambo à l'ouké. Peggy Bokele, ma cambo, ils ont t'as ma cambo à l'ouké. Côté monté, les gars doivent se dire qu'on a un G5. Côté monté. C'est le local de Tebsingalo. N'est-ce c'est long gars. Au moins net au courant la biso. Ouais, non mon net au courant la biso. C'est quoi bando bando ba tembo mo na bil kuna côté na e bigito na zolo bagé. Alors ba elo mo bila do ba ba ni ba photocopie. C'est dire papa na nga pas zo mona bino. Na moto atinda rabino. Te on est palpite. On est palpa. On est palpa. Palpite ndeni. Mutalanda yo mutabaka nangolela na kikombwe nangolela na kitaba be yo foko yo zamaile ono wapi zamaile ono wapi zamaile ono ndo wapi kasi ona lobite inspiration wana ndio soko wana manjili yo foko zamaile ono wapi umeke bosenga na zakite bongo yo kakintaba. Mais est-ce que habitant au yozo on est là palpa. Et il comme que poussa na kuna muninga vanda. Katanga poussa na vanda maman sila. Ba photocopie na maman photocopie za la raté. Ya lokolo ba bendo son na redi a misi. Tembre ko za ndenge moko be ba ndenge moko. Allez tu comprendre. Tout ça ba tembre. Parce que maman ba photocopie bendo comme là. Oh mais dans na Congo to zo ga nyoso. Mais côté na obe to moni pe kwa se ka lo ba pe lobi. Je sais que tu peux nini moto bakanga ki catch asaki akei bon voilà ils sont ça dit no ça sona ponga na loba na ngelo c'est que on ni mamba ki ozai ni po ba je sais que tu peux nani ma photocopie ndenge nini yem dazo loba asanga na loba nga lobe lo côté lobe lo tibo ça va clash nga na lobi ga ke tango mwana afinga tata na yebongo tato yanga sa koto sae auto sae ça dit tango yo lobi déjà que yo tabana masese doyebi ke muta masese aizaka vena biso na so vena so wazeko non ça ni na olobango mamo dina to comprendre que déjà que ozotake déjà mboka mais ngape na kokanga maboko te na la so ki te foza ki mbako muna voilà tu lo ni no sala binu mbayina bilbo saba ke iye ngate ngaza mta wenge bien mbayina ndo boka na ligni na boka na ligni na boka ngai na ebite on a votu na batu te yo mono monela yo je sais ata fois animateur c'est un grand animateur na biso. Vous comprenez? Est-ce que nous sommes là, je sais que mais est-ce que tu me moi il n'est aboy et là nous tout on bise pour nangai net ce qu'on a tu écoute na petit nango sala oyo crimo oyo nini Jaeli yaka chabi qui fait pour nangai oza numéro 1 selon yé bon boy c'est le mot musu pas ko le pega Bill Clinton na numéro 1 de selon yé selon mutu wana nanga siko zanini ya bimi liboso hein après moi quelqu'un ba muanga na Yolanda bien quelqu'un année na Yobima tant déjà va comment comparer na niveau ya makambo ya grand animateur alors France c'est là qui c'est que yo po yebi ya da grand animateur non pas ya po ani bon yo na kini yo ba ke bila fois animateur yo na lobete cause fo na cause grand c'est différent aza grand animateur maleki je ça quitté c'est ça le problème sur na lobi hein so ninga za nzambe na bino ba animateur bon nzambe bana ba animateur nzambe bana ya ba animateur oyo ka bien te ya animateur ya animateur oyo ngai ba animateur to animateur c'est que lui ba animateur nga zaka talako
na batalako te alobaki nzamba banimateur na batalako yaza nzenzuku libele imtapesa babrassard imtaponaka bimikolo oyo je sais que na sentir rien wana eza bascénario wana ezaka bascénario bascénario nde yobi te musique yanga na bahumour oyo nde fabrika semba lili ya pambe bahumour musique yanga na bahumour nango oui asalaka mwa comédie na musique ezaka bien mwa comédie yaka bien ozo comprendre ese biso yosomona misala ta brassard mais ibil mutabandaki brassard ezaka na bale so bila bandaki yango mutabando pesa ba brassard de façon gende za na kolo ba pêche ça qui peut na pêche couronne après ko yene mutu neti ngai naza pe na ba soda ya ngai bayar ba animateur musu baza na ligne na ngai ozo comprendre na ligne no ndeni na mo nde après bile ça rayon na mona bon bozina mo za ngate ngana za ngai omoni ngai ngabenga nga nyamuragira ya benga nzenzuku bende ngana zalaka nyamuragira lasko volcan ozo comprendre tozaka na nira na pine ya train na pine ya train na volcan na ma pine ya train pine ya train onyata mutu même voulait tumbamboka mobimba tu vois qu'est-ce que je veux dire voilà donc on va s'en souvenir donc pine train goya ouais nyatika mutu moko mais volcan egoza masina mobimba njili mobimba nala na Bill Clinton hier soir avec une émission lobi avec une émission mo lobi makambu ya sali na mboka na mona animateur asali yango azate kasi honnêtement pe na sali ba animateur ebele ba sali yango te yango esenga kiazala nzamba ba animateur parce que mamo ya sala na sibona za nzamba batalako atala koza lingala te ba animateur ba bwaka boy sa maracas ngai na bwaka na maracas atalako mama nyekese mais bil ba lobo na tema kasi opération darga bona maracas azana talako maza siko nzambe ya ba animateur o petit na biso baza ba animateur no ba ko batalako te oui babanda ni na talaku okomi na animateur te faut man animateur faut man talako pa talako ezala ba misisa moko boye na kati on faut tuna juna mumba faut tuni bayano bozana tuna totanga ba animateur na batalako to diffuser ba c'est le animateur to talako c'est le talako atalako atalako comment on c'est le soda mukier yoga alerte général tabunda yemo roi David mutabunda roi David te sérieux wana ça bango nyonso kote ni marape batu boni marape batu on a kana loba on a tina te boni marape batu on a crina yo abunda yemo te na po yoga weka talela kalozalaka wapi mais ceci doit zaka ngalo babonta aboyo comparer celle on a roi David te na loba bunda bango mibali na roi David alors animateur donc atalako nani c'est le atalako Bill Clinton animateur to atalako iye atalako bon brigade avra atalako nani so bon nani Eclipse zana te ya animateur bo merci gas ye pas un animateur bon Diego Kao Diego az animateur Lobe Sokas az animateur lobe visi mais la place au bomi na bomi siko nalobi bazo to animateur siko atala ko ezaka yo Bill na seleo na brigade Jean-Tamissi na tatalaku on va comprendre voilà ça dit batala ko batala ko bona batina bala animateur on va pas ba accent pour na kozala doyen na ba makamususu te ko umela pena musala fo matagrade kumina musala fo matagrade na expérience makamususu pe musala kite moto fo komida akomi déjà talako sur la génération oyo ça ba générique aussi pe na ba générique bana ce ko ba générique on yo tangaka 4 minutes ba boki 5 personnes de yo lo no ba générique de babaka na ba seconde oya zwa tikeli moninga na président bango so akoti le président c'est pour confondre ma animateur ya passi so na bibi ke ba animateur ça dit aux hommes qui les soso ba Bill Clinton ba osala ile sur les marquis disque mabwa ki yemo vous devez comprendre na bi ke bon ba guerre les ka ba guerre d'esprit mais ba tu ba rapper bango bazali na bi nani
Oh nani nani aboka payer moko Nani? Merci na maison mère aboka payer ba crime suka bande baneti suka ye moko pe neti ba cleaning hein faut pas ça exemple donc on va makamo nazo ignorer te Bercy ça kini na ba na Bercy on y va Bercy tempo te bongizelanga tempo moni Bercy baza ba descendant na biso ba descend baza ba petit oyo balandi ba image na biso ndenge nini ya kozalela ozala pe ba faut za la boye faut za boko kima mbango kuno zongi faut talaka makamni ezokende na ignorer bango te nazo pe songo ni ba force ba bakisa misala na bango pour baza sous grand nazo comprendre nazo ignorer te ni yo vanda bo mungi juste ki nkona zo boka te na mona muto akoma talako asanti c'est-à-dire po ba ndingo lotolo ba président la ngompe ba boka kaka oui so landi générique ya Robino Mundibu oyoka yemo pazo boka banimateur pe ba boka ya fali pupa ba animateur bazo boka yemo pazo boka Fabrigas yemo pazo boka ba pazo boka vous comprendre système on est faux système c'est ça ba faux système si kila mutamda musala na soko yemba yemba soko yemba yemba biso waze ko anosa animation de mais tout monde verra mbopé vera mama ramne banda kala sala wake up yaza katala ku chanter yaza talaku ne waze na di confiance mama na talaku ya kusakana TV beaucoup lu tandima depuis wake up Tata Mobimaye. Ah, vraiment. Et puis, vrai artiste, Mbiaka est artiste. Pas méga raté. Ah, ça, vous êtes quoi? Yo songo boya kofi. Te soki yo mondi makofi ya bongo musa ndo sa mutema. Nandi maete. Te soki yo Nandi maete. Yo soki mondi makofi. Même to tseka nega yo wana ba veso akufi to foto lela. Makasi. Yo so inde. Yo so misa muke. Ngana voyage na viena wana ba film. Tout n'a pas fallu pour parler de ça. On a pas filmé comme méga raté. Ba vieux belongo na ba ganga comme méga raté. Comme méga raté. Alors madame azama musicien. Adam musicien. Parce qu'on a ma belle ya sala yo ba bo. Ma belle neteni. Nebo be bala pena bino mbale bo. Ah, to be bana les compteurs to be bana na waze quoi. Ah. Oh, ya solo. On a kofi to be bana te. Ngana fe na ngato kozakati. Na bandule na mata na podium. Vende ni bana molle. On avait sorti que moi 500. Bon, et puis ça on que ce sont à tes points. Et on a fait tout sur la makambo là. On avait 5 mugono sala bor mu na obenga yo. Tu non yo sala yo longa. Tu as un contrat. Ah. Pour nous renouveler ba contrat. Et net nani. Pas renouveler. Hein? Net nani a renouveler. Oh. Sinda renouveler ba contrat. Eh, sinda za makamususu. Makamususu de ya beta na quartier la tête. Abeta na quartier la tête. Avec dans le quartier la terre, il y a des montées dans biso. Oh, on est monté dans binonde. Oh. Nous comprenons des lots. Nous avons un orchestre, on a pétio, on a un contrat. Biso dagi, mutu déjà outi un orchestre mususu, ça dit qu'il va transfert les plus chers. Mais bon, ça peut croiser quoi. Il y a un boyo qui entend me sauter. Ah, bon tu sais croiser quand un moment il y a faiblesse. La faiblesse à nini? Que bon longo binonios, yo je sac, nani Joss Dina, nani oh guitariste nani. Et si vous savez mission vous tourner qui va petit ba longo point. Ouais. Pour vous voir bah tiens là binombo yo kate na imona banze mabuta mbongo de ngamda bota ba na salela kati kofi testo est donc mbongo de yaki simna sai testo bien ngamna lukande musala et puis na reva na vie na ngana beta na quartier la terre ah chipoi et là qui rêve tiko sala boy oh botika waze kana pasi vient na ngamo kutana ko rêver ba travailler na kofi non waze quoi. Oh. Ano nini? Bon temps ya ko luka vie na guitare vie na nzembo na ngamo boye ba yembela ye ba enji kowet. Ye bien on te ma solo na nyuso. Mais c'est vrai ça parler en fait. Kasi na zolo bati ayaki pour travailler na prêtre. Ezaka bon na kala mais tant que comme na orchestre na vandi ici. Ano ba su profiter. Moni le to ko fana mona tese musicien mo boleki na teza boyi. Ezaka na ngone ngwana tout à fait normal. Yo boya Kofi. Na album ni. Makamni. Na ba signature quoi? Signature la générique. Babi chant. Oh. Boy est-ce que yo za banzembo na beta beta. Hein? Nzembo ni. Otana bien. Hein? Oningi bazamela na moninga ningi bazalela yo dépense. Est-ce que nzembo na nzembo. Bakati nanu la ki
bambino na miso on a wazé quand on a Kofi ah voilà kasi on a zo bato banzembo obi Kofi na combien d'albums non bien et le nini nzano so moni mwana tata mo bozoni mwana tata za ma tata te musique na tata te ozo na tata te na zo ndima mutu oyo nzamba ebike asalelanga bien na salela bien wazé kwana na Kofi na salela bien ah mutabimi nzambe wa bapoto osoma mimi tuka Kofi osoma mutu poto wana ba memaka mona tata mwasi ba memaka ne travailler kasi hein yes ko Kofi mema poto on a ba musa te menaka ndaka poto te bebi tozaka combien tozaka 32 to ndaka 12 na le bibo Kofi mema de poto bon Zénith na betanga Zénith nka moko wana tu pas wazé combien de poto ke Zénith on a vu Zénith ma meluka ko miraka te papa ya ma mebele to kolo bango te vous comprenez azaka prêtre aza prêtre ya ko sakana te ko no mona kala wana aza prêtre ko saka ba jeté on a lo bano ndimela ngai ko mais est-ce que migolo ba se personne na Kofi lo milité mutayibi tina nini tu vas se permettre tu lo ba yo moko bomangalelo yo moko no lokaki ekoki ayi mana ba naza na anja pero mai mana naza na kuna mukolo naza oh wewe ke bele ba kokate na ko te wazé ko ima na naza kasi po mezate bo ba naza ba musika yozori manaza waza mutika te ba musika ba kana Paris wana et puis bana ba serra biso pe kaka bana ba serra biso bana neti nanyo mona vena so journal ba onyo Gims ba za ba congolais na bien et puis ngana sala c'est le moment où non c'est le moment on a youth wana nga mama tina Côte d'Ivoire mon niveau artiste allez bla 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 tu parles beaucoup comme souka na plan et le roi kota bazi kota banini ce qu'on vient d'habisanga bité moni ba générique alele bandaka ba kan kote binenge banda yosko kene on panzi générique à français générique à français osongwa kana ma njili yo mutu baloba o ba yela otina papier na kaye na mission pa lobeso parce que oza ba blog ba français bonde ya ndeni lobeso loba ga animateur loba français za raye boko loba français za maele za maele ta français za langue même nous bele boza bana ba guerre te a guerre te a petit a petit o menjo o ba question sur ça te il faut boya ka epo esala yo mais o meka siko wapi te même guerre za iba mama ka te guerre te aluka kinde mais le roi chani na se a comprendre siko yo to ko no ngama no shaka auto tika biso akufaka misu bakokele na mbasu ba ke na yiki kwaza ka biba luki guérison no shaka ba jongo te to tika makambo na guérison ni balukaki est-ce que waze ko ina nji tinda ba docteur tinda ba mama ba bi soko ba ebiso bon soko ne bolobaka papa na yo ngana oki mona na ngai version na obela na ketala ite tinda ba tu manani yo ne papa mto okende kuno tala ke mona na ngandenge nini ende bakenda na bokoko bakenda pe na ndenge mundele yo mdo bari ki tireza kipa munene fallait kende pe oh ngana lobango abino do lobakati te ngana lobango yo ebite ke kipa munene papa kasi okipa ebi onoka panga muta traiter to betare machette muta traiter nani ebi facture na campus c'est ça combien mona lobango ezate ya mbongo bele onoka panga lelo soka vandi lelo ata envie eza pona Kofi Olomide je te jure yango esala kalongo te tango to longo yo poko longo comme ko luka biso ba bare biso mais bon longo déjà on a voici ka fa tsambongo te ata yo mo possible longo bi ba beti li cheti côté na bino mo robo so ya bimisa so mbongo tia sana so ba tutu ba beta machete na ba kufa o ba luka ononga panga mi kono so tuta mabele te biso to lera no yango to lobaki matanga na biso oyo to koyeba na awa ba ko cha podium yo zara musicien yo zala nani obeta na kitira PV to kuta na samedi ko rebi ma samedi yo atalako ngana oya makolongulu yo bo nyoko la batu ko mitali nini ngatoke na martyr ngaloba ngatoke na bibwa même na minkalu même na la cheme ba yebinga oui wana to yebi yana lobite nako sala nako lela masa na ngai na ndenge nyonso nako lela mandenge tout nako sala ba spectacle to bato ba yebi
na kolata liputa na kosala makambo tu baza artiste sikoyo yo pe oso bon ebike baartiste mosusu nde baza na asala clip tolopolele akokoka te bana musique ebanda ebi kofi patikala tolopolele eyo ebele mosusu bakokaka te bafaux artiste wakofi ozobeta libeni wana konseka alobi moto abandi kobeta libeni na aza 52 ans keba okufa na crise cardiaque wana ningi olobani nde nayoka wasala physique osala physique équipage koko ya mondele kuta osala physique bakoko ya mindele omona yango te okotela kofi makasi nakotelaki makasi parce que aza vie oyo ayebi ndeni musique mais bobebana na ye na orchestre na ye tobebana na ye te ngai na kofi nanga na pomme te le compteur kutu ngai nakimaka jour nazwaka salaire na yo osala vitrine na Jos Diene likapa vitrine na tuta no ndeni bolongwa pena na eza orchestre ya Jos Diene na boye osala to arrêter orchestre ya Jos Diene na biso ezalaki bacollaborateur et c'est ça la musique yo neza boye nakosala eloko teke na sollicité bamasa boya kotyanga poa neti osala sereng boye omona breveté lukima mais il travaille chez Barbara Kanam akoya oparticipe nakobenga mpe gabana tosene chorégraphie où est le problème bona eza problème te mais eloko mpe esimbaka mpe eloko yango eloko wana mpena vitrine esimbaka mpenza après boboma sikoyo eloko yango te totikelaki makambo na ye parce que ezali makambo na ye non mais boyokana na bongo te boyokana bozalaka 3 présidents yo nono kapanga na ye bacollaborateur te tobeti ye moko baninga basala makambo na ye esili siko likambo nini oyo ya nono chaka il a fait 1 année 2 ans amonaka te bamemie na bohôpital nani amemie na hôpital waze quoi oza na épreuve baloba na te fait oza na épreuve hôpital ni bamema ye mpona chaque enfant na soki awa bamemaki na onini Saint Joseph tika na yo docteur alobi eza makambo ya famille azonga na famille tika makambo baketi kotalisa balobi te oyo ezaka ya famille nono chaka azomona te eza te na bato ozokisa milimo ya bato bawei te tika molimo ya nono chaka epema na kimia esa kufi na ye c'est pas grave nzambe oyo tosambelaka aza juste epo ayebi mabe oyo tosalaka efuta mara na se ngai nabetaka ntango soki biso tosala mabe na orchestre wana ozoloba wana nzambe apini okotanga komona ngo te ezalaka mwa kilo oui eloko na osala marketing ya orchestre moko boye oyo okende azalaka nanga kuna na kati te oyo olongwa et puis bamusicien de marque barape su te Eclipse aza chef d'orchestre Eclipse ngam na fuli Eclipse azalaka na ngai petit na ngai soda na ngai ngapi na corda amata na via ke poto via ayebi yango ndeni petit tokeye na ye nabi tokeye na ye c'est moi ayebi yango très bien nga alobaka te omoni nga aleka bemission mpa pamba te mpona olobaka boba nalobaka makambo soki yo oleka peut-être oignore mpo oza na orchestre wana bonga totala bonga yebisa na yonga bonga lokwa ngai kuna bia leka ngai ekisa vana na limité bongo limité ngo loba nini ebi vie makwa pétrolier monene na vanda na sans fil na masina grand prêtre te le pont alisi ba wando vanda mais le pont avec lui ça bête la tolo le pont Eclipse Eclipse mon soso ah palais ils ont le pont on est bien sur le pont ils ont le pont on est ah nzambe yibeni ouais mais chef d'orchestre kuna mapesanga tiza pour le pouvoir à buzoba katana wenda mushindo wa bill ça na pesi beza boko tika na ko bill te ngaso ke na mutuka na ngai so ke na mutuka na Peugeot ne katana ka wana o mil nango pas de problème na umela te yeba mise yo nabi obi wa mise obi wa mise bele ba tamo makolo na mboko na minute oyo yo ni poto ya kaso ke beta concert non non attends makolo o kemba ebele ba komaka na sima ba IST merci mami ya ba IST onga mikolo kana c'est IST on peut yo yetende nati bonini non laisse tomber quoi ça dit biso nzamba lingi biso parce que non ça ba karno epela moto bon ben na oza na pela moto ya yo te oza na kitira na teka ka mituka te karne mo za na mituka sana tambo na tambo epele la moto na 7e rue babi je sais que tellement bon mutu ke peli moto ti ekufi apa kota de maranga ke na teka trop cher pour docteur na teka trop cher epela moto na 7e ya sika te obi ke pela te pela moto na 7e ba je sais mutu bakisi atemisi mutu ka boy epela moto toi atemi wa mutu ba ke moto te abo ke na mama ite ba tel ka mutu ba yeba ba zelu boy
Moto que peli moto après tamboli sous. Bah est-ce que parce que l'animal doit me Non. On a les zones dit ndeka balobaka ki tipo iba série moko bo makole vimbi. Balo arabe lo kwa nila. Nde baloba o fabrica sa sisi bande ko nyo sona olia mais o ka kana bandeko. Musique ya arabe bon. Voilà on va. Alors dans on va délire c'est quoi conclusion ni yo moto uti ko sala réunion à propos makambiya ndeko na biso akufi. Elo ni sali botsango wazeka za charge tene tozo ka boboyi famille boy wazeka za charge. Ce qui famille boy parce que pour bayebi. Ba pona moninga mokolo sengote. Mais il y a supporter qui a dit basali nyonso ba kosala ba monike famille na na biso moni ve na biso alobaka sambela malobaka mabosolo te. Na makme belé na TV na tala ka me ve alobaka bosolo te azanga bosolo. Eza pasi. Ngaloba na machaba mote ngaloba oyo koye ya na mankaka te na lobaka ba vérité. Yemo pa loba na verbe so kuta na vérité te biso bilamba ndima yango pesa vérité. C'est ça mon problème ngaloba la vérité. Vous comprenez? Baboyi bani non chaka orchestre compagnie ndeko o atikala ki nangona e soutenir yete. Yango to lina biso to lela matanga na biso awa na ndenge to kolala wana to kozala wana makam na biso ezala boy. Bokaneli waseka kwa. To kaneli mutu te biso to ya mutu to so lingi yaka na yo wana. Sonde botse bon waseka. Mais to kobeta ndule. Parce que nous avons besoin de tembe. Waseka ko beta ndule te. On to kobeta ndule. Te angobeta. To yeba pe frère musique. Ngana na orchestre na ngai na beta ka biloko tunga na tika. Beta biloko ya yo. Oh, biloko nyonso yo tika. Biloko ya kitira ya yo te. Ya kitira. Est-ce yo? Neti malema mbwa. Tozongo pa phénomène sobe. Sobe za mona mjili. Na futa kimbo. Hein? Na futa kimbo. Bongo krina ye. Oh, na futa mbo. Na tuni krina ye. Na futa mbo. Oh papa. Papa tsa biloko no so baba. So na baki sourire. To baki kikongi. To baki tsungule ye. Kintaba ye. Orchestre na ye, mambiloko ye fa beta ndé yango wana. Orchestre na ye. Kriya nani? Hein? Kriya nani? Oh. Orchestre et puis soko yo na orchestre biso ki to sala album luga sota moi 3 crimo boso za na te ba bengani na orchestre. Soko biloko ngana moneli passe. Ngaso na kyangola ba senga ngani. Tipo ndengani beta so fo mutu. Kasi po bebi ke za ngai. Est-ce que faut ça yanga pe ngamo na sala ki côté nanga yango. Ya côté ni. Oh ngana sala orchestre nanga ba plan nanga na boka yango. Oh papa ya kabongo te. Eza bongo te ne. Ya kabongo te ngana beta ba biloko yo ngai na sala na mokili. Est-ce que so yo mateli biloko yo sala kuna. Yebe wazeka mateli yango. Omote bo sa melo. Te ba mfo beta fimbo. Hein? Ba mfo beta fimbo. Mo beta fimbo ne. Na mutali bo maliaka na fulo. Ba makina bango pe so na. Oh. Ndamno na borna. Mais mutali bo maliaka na fulo. Na King Kong ya yepe baka. Kikong. Ozela ngombo. Na sogoda. Na sogoda na mona mwa mbilinga. Na mona mwa mbilinga. Oninga ngote. Bon, le cas pouvoir de changer totalement makambo on ezo kende. En tout cas passi. Obula nini na musique ya Congo un jour et comment na ba dimension ni. Et comment na baninga na ba o baninga to mona. Tala lelo moko le cas Congo lelo fali Poupa, le King Elmar. On va maintenant à la maison, on va maintenant famille quartier latin. Te nazo ba oyo mona. Nazo tanga ba fabrica ça, nazo boya moto te. Baza ba frère na ngai. Mais na pesa replace obi comme on était. Oh, yo to ninga ma frère na boy. Te ningo tanga ba fabrica ça. Tana bi bon na lobi. Dans lobi ki Elmar. Hein, Elmar lelo sombi jet, obi ka sombi jet. Nim to apone ngai. Abo yebi yango te. Ngai bi ka ba yiba ba montre. Asombi so na ngana biso ki azana jet na minute oyo. Te bambuma na bando tindela yango. O mone ba yo mema yo wana. Bambuma. Ba jet ono o kene no ba. Batindela ki obi ayemo. Te yayete. Yayete yo si. Ngana ngana ko apanda ataki artiste. Yo ko apanda nga makambo ya journaliste. Mais ngana apanda makambo ataki artiste azana jet na ye. Oyo bati mususu na Congo alaksa nini yango. Asomba oya 13 millions. Oh, mutasombi te ya 3 000 bon, yo tata na yo nano, tata na yo Vespa azana ngote. Papa nani? Kasi tata na bato balobaka. Comme ça ko bani yo na car wana, ana ba faux car wana mais tata na ko moko na ba 80 quelques Vespa. Ozo bokela nani? Tena zolo bato aboya kabiso. Bokeli Peggy Bokeli boro on dirait moi jar. Non bien. Moi Vespa ezate mais ko boya ka bato.
Congolais tolingani te. Muta sombelo ko boy fo boya, muta sala boy fo boya, muta sala boy fo boya. Loko za musicien. Ya on tolingi sikoyo, on a lingi milimo ne longwa. Tika artiste évolué nenga lingi, ne to somona ba ivoirien ba. Bato ba musicien ba wole la numéro 1. Et le réseau soigne ça ba ngeza numéro 1. Pour nous numéro 1 za nani. La génération aux otanga entre Ferina ba Fali na ba fabriquer ça. Pour le moment numéro 1 za nani. Fali. Ya solo. Fali les gars. Makasi. Tondi makaye na lobby te ki aleki fere nga na lobby pona nga na confirma que tant le baga le king na confirma que azara le king et l'on est ça au confirmer. Oui, il fallait Betty on a gagné tcho on a comme UPR mais tout le monde bien on a bas allez-y comprendre ce que ma musique est dinga boité c'est ça là ina yo omonanga shebino banda bokota na chalokolo naza nga basanso wana linga moteke na ina mutu na bana ba fanatique na nga na pe na fanatique na ngai ne ala bona na fanatique na ngai na boyete tu na nga makambu ya nga na zo tu no makambu mais kina ko lukasa ça ki po nini makambu zo sala yo tu na ngai mama bana anjo zo ka c'est que tipo idée ah to ba makambu yo tu na nga neto mana complexe ba question eza yo kasi ba réponse ya yo ba nzembo simba te bo nimi complexe na bi ke banzembo simbite ah et puis quand on a monté dans le grand problème te yo ba nzembo za par rapport ya profiter ce que hein yo mo dondi ba nzembo muke na mona ko mokota o moni ma vena muke na lobi ke neto loba mais banzembo na biso et capta vraiment ma capacité par rapport à générique non te wana au moins neto zolo ba kelelo neto zolo ba lelo Robino Mundibu mutu mtakenda la ba côté les plus pété sotali frère nanga na Robino Mundibu a comprendre que ba générique ezo bomba mais aza faut chanter te asala ndi vocal bolingo eza poison sala mlangi te bolingo ekoki ko bomba na lela vocal na fort yo na ligni ma succès hein yo na Robino na ligni makambo bamba osala nga sina sala te koza na succès te babi succès oh soko nga za na succès te yo luka ngapo oh nga na yebi ko za succès na tuni siko bino mbaye na za succès te yo retourna makambo ya petit frère nanga on a te par rapport hein oh eza makambo yo retourna ba nyoka longo siko na Robino Mundibu na succès oh nga sina sala déjà makambo tu ngata tela terminare ah bato lobelela nga déjà déjà bato musuba luka ne ba yebana vous comprendre oui à ça les révélations na zeta na ye nga peksa mutu te pesa mutu tu chance bima qui si peut me te sala muta bima na musique te wala nga na ebite te ningi yo moni la te nga vraiment en tout cas banana banandule na kufela mwana te na sala eloko te so kufela mwana neza ma ba miso pesa kana so bomaka bato ne to ka ma kisiti zisaki aussi ko sima kisite kisini yo bato bando bango yo ka mutu sa moni ba bangi kisini ya midol hein amidol nous ba kisa amidol te bon kisi nous zoloba kisi ya ba fétiche te bon eta na danse te to mona kutu mama zo te ka mikate na kweme azana mo boro mo ba girigiri kisi za zo dépendre na mutu yo tikala osimba kisi te bakino ta succès na mboko ngana lobaka mokile yoki neti mikolo to zo bina sereng betu kwenda na kichasa betu binaka ne ibisa soprano zana tango robete kangi zana ni te on a zolo ba yango ta zolo moni foko zala o meton bon yebi sanga tongo oboti mwana na wana mwana ngoni na mwana ngoni na Frézias tobi Frézias mwana ngani ozo kende boye ni ozo kende libala boye bota bana kitoko mobulu te moni ka tongo zolo ba makambo nde yango tikala et puis na foi ezaka ndenge mwana ezateka ke abone eza boye alinga kisa kene na kisi vous comprenez? Vous avez dit que 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 vous avez dit laisse tomber. Musique est boulot na yo. Faut travailler. Fallait pas musicien ça la répétition, musicien fallait aller dans maman coach bois qui maman na biboé. Wazeka ba nota mona bibembe. Série na bino bozo beta ba yonani, autant on a bibembe. Na ngata ba car. Yo ba kangi wazeka la bibembe na wata car. Yo zako courante. Ndenge ba polizei, ba poli mama bazawa na ba kanyone bembe. Après ba tiki yo.
bakaneti nga na otambola kaka bamoni bembe na mutuka batiki okei oza criminel fini moi moke batiki donc saki mboka na biso eza na mibeko te bon oyo ebiteki esalama mpe bongo oza na preuve oza na preuve oyoka bongo c'est du mensonge c'est du mensonge wana na côté Olivier te na lobi vérité c'est du mensonge et puis nga orchestre on a côté pe na ke avant bobeta conseil moi mutu mabandi osambela ba mise ba faxe obengiso ba faxe ba mise osambela bena bana gwama bita tanzambe bani to mota to matani même atagwa bon na ebité na peso exemple mon abi mutu qui c'est ezana mutu o ya lingi na o alingi te le bande bon yo linga na wango te en fait ki ba bando ko selo makambu mais afandi ke o kisina kuna fanda juste ba yo tala na palo makolo evimba wana bena o je sais Camille te bozo mona je sais ki boena boye makolo vimba kaya pa avec bon na studio moni ka ndo za lelo boye so komika na 3 palais komika na 3 palais John nga na moni ndia za PD pour police on so ba vie mo ba coin ba banana so ba niloka so ba niloka petona azena rave akomi na fuga petona pe na mona ke moi cher ya bo musuzo ba boyo e bate do ya ebi déjà boyo e bate petona mama na PD bango ka boy isana bango donc izaka bongo donc bozui ya moto na mokili epesaka nkele redia yemango zano ne logo te ndoko mona ki ozana ba massa komaka na lara ndo yo comprendre massa na kozaki ta koma minene ba pome bandi ya lingi bozaka ni ndeni ya ndeni penwa to baeti o comprendre tongo keno mfandi mususu obakisi ba relation mususu ne pome bandi ya koma bonga na budage fort yo to bude mutana parler étage vraiment na bien toto mona ko felo mudia bakanga kié na mamba censure j'espère que vous avez au courant mon ndé ba Emilia ko felo mudia Michael Jackson mona ta bakanga ka été ne ba sala repene ba sala ko fi mais la loi dit mais c'est la loi c'est que yo sepele non ngo alors tu na sepeli exactement pour me yali faut mi beko bebe ngauti on comprend à ta président de la République tout le monde a vu na biso ex-gouverneur na biso Yandre Kimbuta moi makamo le karabo nga na vanda na TV na moni ba benga epé aye a se présenter mais c'est un gouverneur on comprendre et dans bongo dans biso bakanga été tenane basaki moi metirement non si chauffeur na yako kufa abimagi te oui que chauffeur na yako kufa abimagi te eza likambo bon eza makambo donc nga kotana na konyongo te ba vela biso ba vela so ba semo to wakio ba vela biso ba josar pe ba semo ba kotaka pe ba boloko omona ba Nicodème pe ba semo na ba kotaka pe boloko ba Nicodème ba bundanga so na kanani no na non Michel Fali ba kotaka pe boloko te boloko za pona mutu nyonso ozokopa ezaka bongo. Je sais que tu peux y avoir projet nous arani na musique. Projet dans les ali surtout net ngai na na sel na sunga jeunesse. Ça dit ba petit na biso bazuya na ma musique na sima na biso. Ça dit na za na besoin na ça maman na studio. Na ça maman na studio ya osakanate. Et puis na lingaka lobby na comme producteur au moins des idées na comme coach na lingana za bon sikoyo ndenge bokenda pena ba bila est-ce que vous appelez idée tant que ça peut featuring ba mona mino peke ouais to ça to solo là kuma solo ngo to solo déjà ils arrangent vos amis vous solo là mino si na publier ba photo musuku to zara ye banini y a pas de problème to zara problème ta na bi dans le sens que vous savez moi généralement oui net yo tango tangi mutu mo ba no tang les bandeli a konina ami sinzao dégâts matériels otanga misinza osaka che bambongo ne to sali studio code mondial ya Willy Musheni ne aye bongo to solo li atie moi paquet to sali plan moko boy to sali plan pourquoi pas code mondial zo raté moi ni bosko ne ba mission ba comment on va producteur mission pas rotia na mission na ko producteur mission fallait ko producteur na mona ex victime
Fabregas par la politesse. Bina filé pas ça là la belle. Oh, ah, t'es mon production. T'as ma bête, ils apprennent un jeune talent. Ah, ma bête. t'es toi, papa, par contre, ça veut. Mon est pour produire, c'est grave, hein. Parce que n'a recours à la mission, non. Kofi P, lancé central. Doit pas Kofi n'a fallu. Fait rigoler par la belle auto mission rebo. N'a pas produire, vous a fallu. Parce que dans mon a une norme à artiste. On sait qu'on paye quand la mine dans ça. Eh, tika quoi? Tika. Tika. Yo son anniversaire il y a Kitira. Ah bon, attends. Quand la belle Léo Bisambo. Ça m'a ramené papa. Ça m'a ramené. Tu es à ma soeur Moussousou. C'est ça que tu peux regretter nini na Kitira. T'es là côté. Na regretter parce que na perda baninga na mso zara na bango, to raté. Et là na regretter à la raté. Boula pour ça la featuring na papa na. Papa nini ngalo papa la musique à la raté. Le va vieux. Vieux na. Te featuring ngaza tala ku ya chanter. Ah beaucoup ça featuring. Te. Beaucoup mo yemba, yo ko mo yemba. Te ngaza tala ku. Oyemba te. Non yemba te. Oza ba idée na tata rumba mo boy. Ah idée na zate ba to yemba ba sigal banani. Nga peut-être na kosa ni na ti kofia pour ko faire boka. Boso vous êtes capable de boka. Te yo so ka via sa animation. Tant ça boya ni peut-être. Na nga na lo bano pona yebi. Non non pas yebi. Comme ça, on va tata on va dire sur la inavie na inavie. Ndé ba ba wazi ka boy mbaté la solo. Oui. Ndé ba ba wazi ka boy mbaté la solo. Te on photo na public. Na tuni yo ko. Ay boy mbaté ta. Ah ay boy mbaté. Bo zo ba on sa ni fixé. Hein? Oh, na binde animation. Nga funa sala fitiri na muto do sa animation. Na oyemba to na tinga na oyemba ni. Na oyemba ni. Oui mais o zo sala ni. Ayemba ngala na interpréter na ngaka. Moi biloko parce que dans leader funa sala moi image banini ngana animation fallait les ngana na oyemba waze ko les ngana na oyemba banani mena leki bon animation angana bona boye ngabe yazo de game bolingo zo memelanga est-ce que ça ya bonema bolingo ya recharger wana ngana boye na boye yeye wili kabwe ko Michel Wendo malulongono wana ya quartier la terre. On va aller Yves Mbron. Beta wazi comme mon. Eh pas yo tanga chéri, tozana nanye eh. On générique. Eh pas yo tanga mama, tozana nanye oh. Willy Cloko Elodi, on a nzembo te ma stratégie. Quel générique il est générique. Et dans nzembo baya. Bon ande gurumba na zo baro. Rumba. Ezo mena senga amona yo poke. Liboso batu batonga. Batuna kaboko no motongandu Claude. Mais on a Ker. Hein? Ker. Yo lingis ko nini? Lead yemba ya wazepa. Hein? On a Ker. Ozo sala ngai boye, ozo yebate pasi nanga. Okomo sala nanko. Olingise na bondela yo. Tel fils tel père. Na moni moi bilo batsan ya wazepa. Ce que auto c'est là album nom colonel ba fanatique no bazana. Non album na ngai moi neto sana dozo kota novembre bazo so afrobeat. Ils ont quoi annoncer to chama caisse claire hein. Ils ont annoncé album. Yo yibi ya mutute. Afrobeat c'est remis au fo yiba ya batu. Tenga na yibite. Ozo kama c'est. Omitra no betanga ya mutute. Oh. Ngamona oye mono na muno. Yana lobi boy po komi après to comme j'ai ça kazo qui plan batou boy na boy. J'espère que bazora ngai. J'espère que je pété. Te ngana ozonde ni to ba ngai ata saxo ya bato juite. Te na juite. Ngali bazora ngai ngaba zo malata soko ke libala kolala boy te. Ye bien ngote. Ngaba kina ngai ngaso tali ba kina ngofo comprendre que oyo azaka musique oka yebela banyere kinkuru bongo bisikiti buku ta buku wapi watu bakamwaka shisa kabisa kama bilo oka inter code marcation yo kata dege simba koto yo kende mi ona mo originalité nga do la il faut comprendre que ngai oh on est ma mère ba oriye ma mère va eux bazongi si ba système moi voilà. Ah donc il faut comprendre que takangai orama betu penda na kichasa betu binaka den voilà mon congo to kochuba tenga na muyanzi oh wela na samuchopo abiloko na mogongo tata mwasi na mu abayanzi nzanke
Ferrambo alela cri wana fort. Oui, il y a un quartier la terre. Donc, nga na revaka na beta na quartier la terre et puis si là. Le wana kotela ina prêtre ma musique na biso ya Congo évidemment. C'est Kofi Likolo. Et au Bimacan et le Rango novembre kakawa donc mi-novembre awa. Wana annoncement mais album on est dans combien de titres? Album na biso ils en ont bêté ils en ont 4 titres. On est remis en pipo, c'est mi album. Té, kasi album bon album. Mais album il y a nini. Et puis album il y a IOA. Ils ont 4 titres. Donc so comme déjà na 3 titres comme déjà maxi single. Donc so comme na 4 déjà d'album au bimba. Ah bon on a 4 les arabes générique na ba générique. Non, générique tenze mo pe ali. Oyemo. Non, ça intervention mais ça ba chanteur na bazali pour ça manzemo. Donc on a des génériques. Nous en avons des génériques, des chansons. C'est tout zongo kaka na né oyo fin. Donc déjà album de ça on a lancé en novembre ou plus tard janvier février nous avons lancé ce qu'on a bilon na ngai poto comme na neto benga gani Saint-Valentin on a des disques na mais pour na tika bango boyete na beti bango et puis quand on a na décembre ce ba sakani pe kaka ba cause vite fait auto benga buka lelo lamba lelo elo ya remix Sansir ezali tant que ça la babuka lelo lamba lelo ebage Sansir yo ba mamu balega na pondu yango matembela ngwele yango buka lelo lamba lelo yo kaka te Sansir aluka bango te point ka o yanga to na lobake buka lelo nga mundo kone lobi buka lelo nini babuka lelo ezaka pondu bena matembela pondu yango buka lelo lamba lelo ka ngo loba bongo sko kasi yango na ti loba bongo pondu yango yo buka lelo lamba yo wana komi sko kotanda ma milai yango abike buka lelo lamba lelo siko ezani eza remix ya biloko na nga oyo tu na sala ba temps fort tungule yo pole chilulu kolanda bango te balumba na isusu bani kari wanze mwana mwasi bandela na isusu na biloko wana na bantereko de marcase na isusu na kolela na kikombo na kolela na kitabo na sansi na sala ngoneso ekomi baba tu parles beaucoup nyoso na biloko wana na biso na 2008 ezaki na 2008 na oyeba ke père na biso timikila ye comme ba inner ya solo tout si sala biso ina zaka programme suka do bato balinga biso ba vacancier na ba vacancière tout bazoya aona na République démocratique du Congo ba masa nanga to ba libanda ba papi babaji euro dollar ba minata 13 étoiles ba nani ba misinzau dégâts matériels ba père na biso ya Willy Musheni ba ya Willy Musheni wana ba nani susu ba Igenzinga Voando dollar rouge ce Nathalie pe sous bien gentil Bolamba un bon tonton Désiré Makambala un bon tonton asola kitoko apesa moi mutu kama belendima basé belé na vela ngaso président d'homme na Lili yalinga so mabanga trop Pati Kembo Jire Sekembo Oscar Maritu na bosanité petit na ngai Jogo na biso ya Daring Club motema pembe Mukoko Amale Soso Nsusu na pesi mota trop so Nathalie pe susu Trésor Mputu Touré ya Gaga Dieu merci Mbokani Chancel Memba Demidier Jire Sekembo na Pati Kembo so Nathalie Bango tango ya awa toujours répéter awa na arrêt Kimbuta na mosquée na arrêt kakawana au moins on a commis espace Dubaï to répéter journée mercredi to sala coulisse vendredi to répéter un instrument voilà to ba ko so pe numéro no ba dosu ba sepel na plus 243 85 44 20 245 je répète 085 44 20 245 on ozoa ami personnel Jerry Bafuta au salon masolo mouvement bien zunga moko. J'espère que message à Souka Rwanda tout le monde. Message à Souka Rwanda. Matin yebima samedi to dimanche. Merci à vous chers amis internet. Vous avez na j'espère que tu peux maloba lobby bon ngi na souci makasi j'espère que tu peux j'espère que APCP numéro na e o no salinga joindre abenga sur WhatsApp na e na numéro na sala merci. Merci à vous chers amis internet na confiance pour ça moi na mboka. Merci à Ange Maman Ban. Maman Ban, je te salue, toi-même tu connais, on parle plus trop vieilli. Merci beaucoup, na. Terry a lu le maire à Jésus et Brian. Il y a Christian Décor, c'est papa Solution.
de Pesa, du pouvoir. Na pesi mbango mbote ebele maximum Flore Makini sur Oli Borel et puis Nata Galan au festival et puis Moura de la presse mon frère. Merci à Peggy Bokele, merci à Merveille Balox, merci à Jonathan Balox, merci à tout le monde au Balingapso de près de loin. À la prochaine, bye. Ciao, au nouvel numéro. Merci. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.